Congo. On vous parlait ce matin des révélations de l'agence Bloomberg sur Zoé Kabila, député et frère du chef de l'État, mais ce n'était qu'un prélude. Un rapport du groupe d'études sur le Congo et du Pulitzer Center publié aujourd'hui va plus loin. Un rapport d'une 50aine de pages et une base de données interactive après une enquête qui a duré 2 ans. Il concerne ce rapport 13 membres de la famille Kabila et 2 très proches associés. Ce clan Kabila aurait une main sur au moins 80 sociétés dans des secteurs divers et variés, agriculture, construction ou mines. Et cela représente des centaines de millions de revenus depuis 2003 et la fin de la guerre. Sonia Rollet, finalement, ce rapport, c'est aussi une histoire du clan Kabila. Oui, à plus d'un titre. Pour commencer, cette petite phrase en 2006 de la mère de l'actuel président, Joseph Kabila, sur les années d'avant-guerre, c'est-à-dire avant 96 et la rébellion de l'AFDL, quand Laurent Désiré Kabila, le patriarche, vivait avec sa famille en exil en Tanzanie sous la protection du régime tanzanien. Mama Sifa disait de ces années: nous n'avions rien, je cultivais un petit champ, je vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle femme pauvre africaine. Alors 20 ans plus tard, selon les données compilées dans cette enquête, 13 membres de famille, le président inclus, ses enfants, y compris mineurs, sont à la tête ou ont départ dans au moins 80 sociétés, des centaines de millions de dollars, vous le disiez, de revenus depuis 2003, des dizaines de millions en biens matériels, une enquête qui risque de faire du bruit en République démocratique du Congo, quand aujourd'hui les caisses de l'État sont vides et les élections qui sont censées entraîner le départ du président Joseph Kabila, chef du clan, sont repoussées, notamment au motif qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour les financer. Alors officiellement, Joseph Kabila, sa sœur Jeannette et son frère Zoé, ayant tous des fonctions officielles, ont dû déclarer tous ces revenus et leurs sources. Alors on peut pas tout détailler, l'enquête est foisonnante, mais d'abord Sonia Rollet, pour se donner une idée, le clan Kabila possède l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan de terre en RDC. Oui, plus de 73 000 hectares, quand la taille moyenne d'une ferme au Congo est d'1,5 hectare environ. Alors la ferme Espoir à elle seule, qui appartient au président Kabila et à ses 2 enfants, c'est plus de 8 000 hectares. Maman Olive, sa femme, a une fondation, on le sait, mais aussi des sociétés comme Ocifal, qui fait un peu de tout, des mines, du pétrole, de la construction. Petite révélation, l'ONU a versé à cette société, officiellement sans le savoir, la coquette somme de 270 000 $ de loyer en 2015. La sœur du chef de l'État, Jeannette, a départ dans la société Vodacom Congo et à travers Acacia, une des sociétés de la famille, détient 43 d'exploitation de diamants. Elle est aussi associée minoritaire dans une autre société, Kwango, qui en a 53 de ses permis. Et puis tous ces permis, bout à bout, représentent une zone de quelques 720 kilomètres à la frontière avec l'Angola. On évoquait ce matin le cas de Zoé Kabila, qui a un temps raflé 10% du marché de la construction, plein boom au Congo. En tout cas, la famille marche bien en clan. Oui, effectivement, et tous les intérêts sont mêlés, celui des frères et sœurs, des enfants du président, tout cela se croise. On fait des affaires en famille chez les Kabila et on s'intéresse à tout, depuis les compagnies aériennes, les permis de conduire, les restaurants, jusqu'à l'évident, le minier et les terres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit surtout d'un énorme travail de compilation de sources publiques et accessibles à tous. Il y a beaucoup de sociétés, parfois des alias, mais l'essentiel de ces révélations et de ces relations d'affaires, on peut les découvrir dans les colonnes du journal officiel ou constater dans les registres du ministère du Commerce que beaucoup de ces contrats sont obtenus par la famille dans le cadre du cas dit de force majeure, c'est-à-dire quand il y a une guerre, une catastrophe naturelle, ce qui leur permet de se soustraire aux obligations légales, comme par exemple de payer des taxes. Sonia Rollet, et pour en savoir plus sur cette enquête, voici le site Congo Research Group. J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste.
Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Et surtout nous, les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Des Tutsis du Rwanda, venus en 1959, cherchaient refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du Sud et du Nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont devenus aujourd'hui citoyens zaïrois. Ironie de l'histoire, c'est dans ces deux provinces peuplées de Tutsis ayant fui le Rwanda que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. Le Zaïre arrive à accueillir à peu près 1,6 million Hutus, civils, militaires, et ça c'est le point de départ de la déstabilisation complète de la région de Grand Lac. Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à le faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à le faire jusqu'à ce qu'on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. Au Rwanda, dans les camps d'entraînement du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière et mettre fin à la menace d'un nouveau génocide. Mais Kagame voit déjà plus grand. Dans notre armée, nous avions aussi des Tutsis du Zaïre. Au Rwanda, dans les camps d'entraînement du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière et mettre fin à la menace d'un nouveau génocide. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Mais pour renverser le vieux dictateur, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué et donner l'illusion à la communauté internationale que ses troupes ne font qu'appuyer une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille, ce sera un certain Laurent Désiré Kabila. Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Massassou Nindaga, moitié Tutsi, moitié Katangais, dirigeant du mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre basé au sud Kivu. Au début des années 1990, Massassou a quitté le Zaïre pour rejoindre les troupes de Paul Kagame. De Karaha, de Bouguera, de tous ces types qui étaient là. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas. Et il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes d'abord. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Le but de tout ça était de procéder à un nouveau génocide dans le pays. Nous prendrions nous-mêmes les choses en main.
Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire, bien sûr. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. J'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Quand nous avons décidé de rassembler ces Zaïrois pour faire la guerre, c'était pour qu'ils combattent avec nous leur gouvernement. C'est-à dire celui qui supportait les miliciens et les soldats de l'ancienne armée rwandaise. Mais c'était aussi pour que tout ça débouche sur des changements en profondeur au Zaïre. Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à les faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à les faire jusqu'à ce que on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. On se sentait menacé, et surtout nous, les Tutsis se sentaient menacés, parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis, et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis, donc on se sentait dans une insécurité totale. Il fallait pouvoir compter sur les Tutsis du Zaïre au cas où Mobutu décidait d'utiliser les Hutus contre nous. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires, et il pleuvait, et c'était des jeunes militaires qui étaient devant, et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Maintenant, il était évident que nous ne combattions plus seulement les anciens de l'armée rwandaise et les miliciens, comme nous l'avions prévu, mais que nous affrontions directement les troupes de Mobutu. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis zaïrois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Ce sont des villes de Goma, de Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 h. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question
que nous abandonnions un terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions un terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions un terrain. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'aux Katangais, les hommes de sa tribu. Petit à petit, il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la FDL. Il m'avait accusé au mois de mars 1998 de vouloir faire un coup d'État avec 30 kilos de documents. ezoleka na studio mobile na biso awa na Manchester esika wapi tosalaka réunion na mindele pe esika wapi tokolobela bino basango nyonso ya mboka Congo nini ezoleka nini fo tosala pe ndenge nini tokoki kosilana na bato oyo tobengi na nkombo ya mindele ndombe pe bakolabo na batraître. Breaking news. Breaking news, tozali bongo on dirait qu'il y a studio mobile esika wapi totravaka awa na Manchester. Toza kokende na bureau kodébattre sujet moko kitoko sur rôle nini ba parti politique ya Congo ejoué pour la destruction ya Congo pe ndenge nini kosala mpona kosilana na ba Rwandais pe ba accompagnateur na bango oyo bazoko détruire mboka. Alors tozali bongo na kati ya bureau na biso ezali cuisine ya bureau et awa kala mingi te tozokende na esika ya sala conférence esika wapi tokosala baanalyse na biso ya lelo. Alors tozali awa na salle na biso ya conférence esika wapi tozosala breaking news na biso ya lelo. Bouti kolanda émission na uti kolekisa avant breaking news ya lelo na lekisi ndenge nini ba Rwandais basali ba analyse na bango babeti masolo ndenge nini bayi ko envahir le Congo. Alors bomoni bien que ba Rwandais bazalaki na ruse batuaki un Congolais liboso po baya kobotola mboka na biso. Bolandi documentaire wana 11 minutes boyoki bango nyonso nde balobi et bazwaki Katange lokola marionnette bazwi ba armée rwandaise na sima bakoti na mboka, c'est-à-dire mboka na biso ezali occupé. Tango mboka eza occupé ba parti politique nyonso tout esarani esara epanzanaka do ezara d'ici. Alors tango bosali nini bo détruire ba parti politique nyonso bato nyonso tout bakomi bongo ba résistant bakomi bongo ba combattant bokomi bongo kobunda ndenge esalamaka na Afrique du Sud ou bien en France. C'est-à-dire biso za ba mboka liboso te oyo bapaya bakoti babotoli yango
ba français ba vivango, Afrique du Sud ba vivango, mais tango ba français na Afrique du Sud na ba mboka mususu o peut-être na tangi kombote ba zalaki occupé ba autochtone ba kolomboka ba tikalaki jamais kokino ko travailler na opposition na batwana parce que so bino boke ko travailler lokola ba opposant na bango bo pesi bango nationalité bo reconnaître bango pe et koumela bokozala sous na pouvoir ya kobenga na bango te ezali rôle ya ba parti politique nyonso oyo lelo eza na Congo ezolobaki ezali bongo kosala opposition na occupation en réalité bazosala opposition te mais bazoko accompagner bango moko ya ba grand parti oyo ezo accompagner ba Rwandais na Congo pe ezosala je na bango ezali IDPS to kumisa rango to lobelaka makambo nango mais sengeli to sala ba critique tant to sala ba critique na yebi ke bato ba kofinga na yebi ke bato ba koloba ndenge ba mesana koloba na yebi ke bato ba ko finga parce que tozana problème tozana ba tribaliste oyo bakanisi ke bangonde bazali ba parti politique alors tozana ba régionaliste et puis tozali na ba zoba na bandoki pe na combat na biso poto réussir en photo éliminer ba zoba na bandoki alors un vrai congolais netinga naza nationaliste naza moluba naza muyanzi naza mukongo nazali mutetela nazali mongo mutequateur nazali mutashaba na mutakivu nazali mutamanyema na mutakisangani do nazo regrouper ba etni wana nyonso tuna kati na ngape nazo bunda pona ba congolais Mobutu tango abandi dictateur na ye dictature na ye Mobutu tango abandi dictature na ye azalaka ye moko te azalaka baninga na ye na kati ya baninga na ye wana Tshisekedi azalaka moko na bango Tshisekedi le père azalaka moko ya batu oyo bazalaki na groupe ya Mobutu. Alors qu'est-ce qui s'est passé tango amoni ete dictature wana pe placé à Fumwami dictature wana ko simba société IDPS ba ko sala parti oyo bango ba benga wana pour na ko telemela dictature pe na ko sukisa force ya dictature or tokotala bien IDPS na ngonga nyonso tu o balekisaki na Mobutu batikalaki na bango ko résoudre problème te batikaki pe ko pesa solution na peuple te mais au lieu de changer au lieu de changer stratégie au lieu de kola tout mon stratégie wana ezokende de père en fils kaka ndenge IDPS Félix Tshisekedi a combattant Mobutu atikala au pouvoir te atikala pe ko aider peuple te kaka ndenge moko pe mwana Tshisekedi azo continuer et turo yubiso stofungwa mimiso ya moto nito stopper likambo oyo bande kunangai bana Congo bana combat ngongango oyo biso ba combattant esengeli to telema to tika ki fanatisme to tika ba régionalisme to tika ki tribalisme mais to sangana to zana bomoko ya monaka breaking news e koma ou e bandi na ba slogan wana ya bomoko ou e suki na ba slogan wana ya bomoko donc na ngonga oyo ba Rwandais ba beteli biso di solo mindele ba lobisi bango mindele basimisi bango touche bayebisa biso ndenge nini basala po bakota na mboka mais po tobenga na bango il faut que to utiliser stratégie na bango bazwaki minduki ba lukaki ko justifier guerre wana emonana te agression mais emonana ke ezali guerre ba congolais na ba congolais alors biso pe na ngonga oyo esengeli to luka ba armée oyo ezali puissant oyo tokoyoka na bango Angola azali armée la plus puissante d'Afrique centrale. Bazala na problème à courant. Surtout aussi bon non, bopé sabso 10 000 hommes to bengana ba Rwandais. Bino bozwaka courant na mboka na biso ya ofele. Libela pe bozala ba nyongo na biso. Oyo nyonso tu boyiba ba pétrole ba nini biso na bino nyongwane sili. Ezali makambo ba corps ba kondima ba kopesa biso na minduki na batu na ba avion poto bengana occupation. Occupation sali 20 ans. Ezali très difficile pour na robenga nango soki tembe tolanda Robert ou ezali moko ya ba pilier occupation ndenga zo tshela ba congolais bolanda puis tozosongela bino bo utiko landa bino moko déclaration ya ba rwandais ya ba criminel
bazobeta masolo na bango ndenge nini babandaki likopa na bango pe ndenge nini baye ko récupérer mboka na biso Congo. Alors tozali koloba ke ba Rwandais bayaki na ba armement na ba soldats na ba troupes pour ba récupérer mboka et ba vandisi misisa na bango, surtout que bien na bango zani ni bakutani na couche ya ba congolais ya ba politiciens congolais ko banana Kizenga Kimbuta Kizenga Palu MLC za Jean-Pierre Mbemba IDPS ba parti wana surtout minene bazui bato o baza ba corrompu ba comme ko travailler na bango et comme si occupation elengi pe comme si passe pour peuple congolais à se libérer na genre wana ya ba criminels o bazobo. Alors tokutali ke Mobutu a travaillé na Tshisekedi. Mobutu a géré 32 ans, je crois coalition bien coopération bien COP Tshisekedi IDPS na Mobutu et ça a 20 ans. Donc Tshisekedi on les payé pour jouer rôle wana ya faux opposant au lelo Robert Wazo Salango Kamere Perzo Salango. Alors sikoyo total ke Tshisekedi azwa mbongo ebele na ya coopération na étant que premier ministre na nyonso mais Tshisekedi akufi atongi ni école na tous les deux Kasai, atongi ni hôpital na tous les deux Kasai, atongi rien azu pouvoir te pour bazali ko pese mbongo atongi pe loko te lelo IDPS eza parti monene ya mboka ezali installé na ba coin nyonso tu ya mboka mais ndenge moko na Palu ndenge moko na MLC batonga ni école batonga hôpital te babongisa même bamboka na bango te. Palu bazwaki primature 5 ans bapende o bazali bandeko na biso bandundu 5 ans babongisi ata bongo te mais Mozitu asombi plus de 100 ndaku. Mozitu mwasi na ye bazao kangena ba $100,000 na frontière awa. Mozitu akabi ba mbongo tout. Mozitu a s'enrichir bien na ye alika ke asombi bandako na Congo o biso toyebi peut-être na poto toyebi te mais asomba na Congo. Matata Mponyo moto ya Maniema moto kote kuna asali pe plus de 4 ans premier ministre ye au moins atongi université atongi hôpitaux na ba province na bango mais ba o tout ba leki wana ni hôpitaux ni école. Alors tokoki koloba lelo ke IDPS Tshisekedi a roula bandeko ne mo baluba parce que a même la bango projet à société na les deux Kasaïté a bongisa même tonga bekol te pour na IDPS même na ba village même wapi yango omoni IDPS komi pépinière ya ba Rwandais et là on dit Kabila zo sala bo soka linga engagé yo akangi yo embauchement soka linga embauché yo akangi yo amemi yo na prison bako salo lavage wana bazo sala l'axini bako zoa ba preuve ya ba vidéo ya ba document oyo Tshisekedi le père azozo mbongo oyo Tshisekedi le fils azozo mbongo ba tieli likola mesa ba bi yekutu azwaka boy yo zo boya ponani yango zo mona bato ba badi banga ba sala expertise ya ba mboka oyo côté ba boma batu na les grands Kasai et siko na Chimbulu ezali un Kasaïen muto akeno sala expertise parce que ba pesa ki ba preuve que ba considérer IDPS ba liaka mbongo yango yepe aliaki valate mubaki a lobby yango ke Kabila yebisa ki était tala boy ndenge moko na Sami badi banga kifi un locataire durant toute sa vie tant ba yebisa ke yozo boya kolia metala preuve chef no aliaka ba de kono baliaka ba songol baliaka yepe ake ko signer aller parce que ba toana nyon surtout bazaki ba corrompu ba toana nyon surtout baza ba incivique ba le na kombo Congo mais ba tongi be kolte ba tongi bopito te mais Tshisekedi dynastie ya Tshisekedi to clan Tshisekedi bazana ba villa na Belgique bazana ba villa na Poto basala kate to ebite mbongo bazui wapi et pourtant za mbongo à Congo. Alors na masolo tout ndenge makabozo tambola biso o toza ba combattant biso o tozali bana ya Congo eloko ni tokoki kosala kaka ke totala video oyo malamu ndenge nini ba
Deo Gracias bazoloba ndenge ni ba James Kabere bazoloba ndenge ni basalaki montage na bango po bazwa mboka na biso ndenge pe biso to ko démanteler yango pour tout récupérer mboka na biso. Mboka na biso Congo pour le moment ndenge nalobaki lobby ezali pas pour soulèvement populaire simba pour tous en leader te oya kotelemisa population. Imaginez-vous que Honoré Ngwanda azali agent Kabila bafutake mbongo bato ya traitana na bango ezali atundu na ngambo edo mokolo wa mpogo bapesaki mbongo po asala zizanyo asali na mboka na diaspora kopanza diaspora congolaise kopanza komba kotia ba trouble ndenge salami awa ndenge bangaja Honoré Ngwanda ndenge pe bangajaki Nemona Nseme po asala ba théâtre nyonso to azosala mais okamusanga que na ngonga oyo makambo eza déjà Jésus kofungwa na mesa ezana ba congolais musu batikali ba fanatique ezana ba congolais musu batikali ba régionaliste ezana ba congolais musu batikali na bango ba to bazaki diba bazokosa bango bazo comprendre te. Alors masolo ya Congo il faut ndenge le mumba lobaki peuple congolais biso moko ba congolais to koma histoire na biso bozela te ke ba américain ba ya obundela biso bozela te ke ba français ba ya obundela biso bozela te ke ba angolais ba ya obundela biso ba rwandais po bazwa mboka basalaki expertise ya mboka batali ke Kabila azali faible alingi mbongo mingi akomema bango ti bazwa Congo ba utiliser ye liboso tango mission na eselaki baboma ye bapesi ye mwana rwandais oyo boyebi histoire ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Or lelo combat tokomi beaucoup plus na ba vidéo tokotika te bato bakosala ba vidéo ezali bato oyo bazosala éveil patriotisme ezali bongo oyo babengi éveil patriotique oyo pe babengi patriotisme ko éveiller bato ezana bato mosusu mpo bayeba ki toza occupé il faut bato baloba ezana bato mosusu bayaka na basujet ya ko éveiller bato kolamusa bato kofongola bato misu kofongola bato bongo mais bamisusu oyo bazwa na bavideo bato bazolia bavideo bato bazobina bavideo bato bazoba n'importe quoi ya kofinga tozala nango ntina te eza la bienvenue eza welcome te mais vidéo patriotisme vidéo ya patriotisme vidéo ya bapatriote oyo kosala éveil patriotique na bomo ya bato na vie ya bato ezali welcome. Alors ekosala mandeni to puiser na ba document ya kala lelo oyo les paroles ne s'envolent plus mais les paroles restent parce qu'avec de vidéo nde na salibo soki nga mona bomi yango te ekotikala kata na kufi soki bane na bane bakoko na nga bakotalaka kala koko na biso yo wana azaki elombe azakoloba mpona Congo. C'est-à-dire lelo oyo mundele azana ba preuve un peu partout oyo soki boningi bo se ressourcer bo kende kaka place wana bo se ressourcer boyebi yango mais okamusanga lelo tozobimisa ba faux ba leader nde biso tozokumisa mikolo uti le kawa Ngwanda alobaki ako libérer mboka 10 ans oyo akoma ne journaliste pe ya ko raconter ba salade Christian Malanga bimiawa tomoni akomine ko travailler na bato Vatican na ba conseiller oyo papa Bwakisa nde yango ya s'afficher na bango. Alors tomoni lelo oyo bato ande ba John so bana babimaki awa apariko soutenir bango eloko te apariko et soutenir ka ba faux bato apariko et soutenir ka bato balembonga Kabila. Dernièrement ba auto soutenir Nemona Nseme pe histoire na ye esili parce que bayaki ko sala journal le 21 pour ba corriger les erreurs ou ba sala ki journal le 7 mai et simika te parce que to retourna ba question bobimisi ba soda bobimisi ba kara moto et bongo le 7 bo sala ki ote pour bo sala ki na convenance na bango parce que bino bo sala ko encadrer bango bino ko tambusaki bato wana ba kino bo mabato. Alors le quoi bomoni que population et lobby yango bomoni que Sentinelle TV a expliqué ma solo nyonso tout bolingi bo corriger bo se rattraper bo sale que Nemona Nseme a lancé mot d'ordre mais eloko mo sala maté pe Nemona Nseme pour nous avoir faux leader un leader à solo à chaque fois ça la eloko azongaka ou ko remercier bato ou ko gangela ou ko pesa sous directive mususu mais yé komi soka pesi mot d'ordre abatami
Sur un mot d'ordre, encourage à kate, à l'obaraté, pourquoi net l'élo fallait à l'oba, pourquoi attends tout le monde a bimagité. Mais à l'obaté, tout ça peut être n'était, bien à tout le monde, ils allaient toujours faire un muscle, tout ça n'a fait, n'a pas aventurier, n'a pas mis. Alors, biso ba congolais, et là on dit tout le monde ça, on est dans le bagui, état généraux de combattants. Toyeba, nani, azotia trouble tout toyebi, les alliés Ngwanda, les alliés Mwananseme, les alliés. Comment bono bolingo libérer mboka na un féticheur na bandika? Est-ce que bandika ego libérer mboka? Ce qui nous doit de Mwananseme comme président mboka, c'est-à-dire bo pesi sikoyo fait vert na mboka et la dirigé par des sorciers. Journal 21, ville morte à la guité, bah faux opposant, bah zagi na bango pété, bah pesa ipe mot d'ordre était. Pourquoi passer à les 7 volumes, bah stop pas qui révolution, fallait pas bâtir ville morte et tout et tout et tout. Bon, c'est bon. Tout bah ça il a vraiment ville morte. Mais pour la nini, bandika et simbité. Pour la nini, bah bandika bah bibité. Bien aimé, Ingo Lobake, Congolais, Azali Bongo, Mutu Oyo, Azo ko accompagner occupation, likolo ya ba bien, likolo ya mbongo, likolo ya ulala na ba voiture Oyo. Et aussi là dans le couloir là la banda bazotonga hôtel bazotonga ba flat bazotonga ba villa o ba olala raté na bisa bino ke banda ko nyuso tu ba opposant lokuta bazosomba et ko komaka ba siat et ko komaka ba souciat et ko komaka ba bureau ya la police to kolonga na ba conteneur et ko komaka ba villa parce que ba villa nyuso bosombi to ko récupérer kango pour ça la mboka. Alors, le on dit que tout le monde que opposition et trahir population, opposition et accompagner les Rwandais parce que les gens s'enrôler, mais pourtant élection et ça maté. Si vous voyez ça, tant que les gens s'enrôler, les gens s'enrôler pour aller, les gens s'enrôler pour bazoto sa libeko ya Rwandais oyo bazotinda bango. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Lunda Bouloulou, j'étais avec, il est du Katanga, j'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bakongo, j'étais avec Kinkei, il est de Bandundu, j'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kassai. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait, et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. De là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Prochaine. Préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité au-delà de celles que j'ai assumées. Elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine.
lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. Basali bongo pourquoi basali bongo pona ko lalisa topungi ko jouer jeu ya Rwandais ko jouer jeu occupation ko lalisa peuple pongi pour être peuple amona ke biso toke ko sabatwana ba ko s'enrôler, c'est-à-dire élection ko ça mais pourtant élection et salamité et là on est biso oyo tozali miso ko fondama to ko sala ezali ko tala ke ba congolais bazali bongo trahi par la classe politique, où ils allaient bon classe moko corrompue, classe moko yaba accompagnateur, ba parti politique moko yaba accompagnateur, ils la MLC, IDPS, G7, ba groupe wana nyo surtout, ils ont un groupe yaba corrompu. Tout le monde bien que les masques vont tomber et les masques ont commencé déjà à tomber. Tout le monde yeba déjà qui est qui a trahi, qui est avec le peuple, qui marche avec Kabila, qui roule pour Kabila, tout yebi bango déjà, parce que bah yebaka mutomabé na mutomala muna misala na ide na baki que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ceux qui bah oiseaux bazana plumage mon côté bah pour voler ensemble été. Tout là jamais on a hirondelle et voler na moineau. Tout là jamais on a aigle et voler na hirondelle. Tout là jamais on a nzwanzu et voler ensemble na Nini, Martin Pêcheur, c'est-à-dire les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bangonyo surtout, bazo liambongo à Congo, bangonyo surtout bazo sipote occupation parce que ba pesi bangombongo parce que bazaba incivique. Alors eloko nini biso ba combattant to ko sala, ezana ngoka eloko moko ko organiser état généraux. Il y a ba combattant, il y a monde entier. To kuta na Belgique ou na Paris, to sali 3 jours. Il y a conclave, tu sololi, tu arrêter ba norme pe ba ni tout ça là, pe tu bandis ko appliquer en. Et vous avez la vidéo te, et vous avez le moment te, tu pona ba nani ba ko ça là. Parce que le lo so nous lobby que ne monanse mais des leaders à lobby, c'est-à-dire pour légaliser kindoki na sorcellerie et comment ko diriger mboka Congo. Oh et pourtant tout ça j'ai un problème. Il y a des Rwandais ou des criminels, bazo boma, bazo ko détruire, bazo massacrer, tout ça dans la force commune un peu partout dans le Congo, to ko ki sous ko nimate ba sorcier, ba ya ko sa mabe. Parce que bateau nous surtout ba sorcier, ba démon, baza banganga. Pourquoi ba kisi na bango, pourquoi ba kasonda na bango, pourquoi ba kake na bango ba bomeli en Kabila te. Mais tout le monde bateau nous surtout ba collaborer na Kabila, ba travailler na Kabila. Tout le monde classe politique au banana na palu gizenga oyo azalaki na Lumumba, gizenga oyo abunda a dirija, gizenga oyo azalaki mit na ekufi likolo kanyaka po andimaki ko travailler na occupation ndenge moko Félix Tshisekedi mit na ye ezokufa carrière nezo sila tango azondima ki premier ministre ya Kabila pe bazokende na transition et aux ceux qui a plus de 2 ans et que l'axabiso que Tshisekedi alinga jamais Congo, que Tshisekedi a sur le pas de son père Etienne Tshisekedi, alors et au sein de peuple to bengana batwana parce que bazali bongo bato bazako lia na Kabila na Botu mais na Moi bazoko sabiso que bazaba leader opposition. Mobaki asa lobiango, est-ce que Mobaki azo ça on parle la haine? Est-ce que ba parti nyon surtout oyo politique et telemeli et masolo oyo qui Etienne Tshisekedi was la futur président ou bien prochain premier ministre à Kabila. Et c'est ça le Kouta. Tshisekedi na groupe na ba bimisi batino sur le Kouta. Ndé na baki laissons le temps. Le temps nous dira qui mentait et qui disait la vérité. Histoire à Congo, histoire à Mokili, totika le temps au temps.
laissons le temps et le temps nous diront qu'est-ce qui s'est passé, qui mentait et qui disait la vérité. Or, très prochain, très prochain, Tourouyeba, ce qui Félix Tshisekedi azalaka lokuta ndenge bato bapanza esango to ezalaki nango kaka ba langage ya mabe bazokosela parce que nango oyo Félix Tshisekedi aza na popularité makasi akoki kodirige mboka quel que soit niveau d'étude na ye mais aza na charisme oyo akoki kodirige mboka mais soki aza mayele mokuse eke akoti na organisation ya barwandais akosila lokola papa na ye akosila lokola Kizenga akosila lokola Jean-Pierre Mbemba et akokufa le plus tôt que possible sans pourtant à vivre ba gloire ya kozala mokambi ya Congo. Alors souci ya biso ba combattant ya nini biso nde bato zobunda biso nde bato oyo totikali et bato osala éveil biso nde bato totikali kwa ba sentinelle pe biso oyo nde bana bilaka esengeli to s'organiser soki to s'organiser tolongoli bazoba na bandoki totikali kaka na bato mayele na bato ya molimo o babanga nzambe je crois tozala na solution parce que na ndenge makambo ezokende soki to agir te parce que toza na projet moko oyo ya bacombattant baétablir eza te combattant na combattant azobunda na coin na ye parce que na combat batraître bakomi ebele batribaliste bakomi ebele barégionaliste bakomi ebele alors na combat il faut tozala kaka na nationaliste donc na combat il faut tozala ba nationaliste na ba nationaliste oh ayibi 1500 euros oh ayibi 2000 euros pourquoi koya ko étaler ba erreur à mike na TV soki ndeko mususu asali erreur à se méconduire ayibi mbongo bien détourner ba fonds ezali organisation na plateforme wana bobenga ndeko na bino na kuzu bosolo na ye soki bo suspendre na cc eleki na ba médiaté mais motunyo surtout o azo ko dénigrer ndeko na ye na média azo sala œuvre ya ba rwandais azo sala œuvre ya occupation azo sala œuvre ya honorer Rwanda et loko nini singi toyeba soki za na plateforme o bunisi combat ces 10 dernières années ezali honorer Rwanda na Nemonansen alors honorer Rwanda na Boudia Congo bazali ba corrompu bazali même na leadership te bazali même na plan d'action pour nous sauver Congo te il faut to longola bango na kati ya masolo na biso message pour na Moïse Katumbi na Sidika Dokolo. Moïse Katumbi c'est pas un Congolais, c'est un juif zambien déjà qui a volé avec Kabila et au yaloba qui a trahi Kabila te donc esengeli to tia ba route to barrer route pour akende liboso te d'ailleurs yemoko na poto à se disqualifier pour ayebi ko communiquer te amayele mingi ayebi ko lobate donc à se disqualifier sikoto tikali na moko ya ba leader o bato nyonso tu bazo sepela na ye na langage na ye pe oyo na sima na ye aza na Angola ezali Sidika Dokolo mais siko Sidika Dokolo lokola lancé mouvement na ye citoyen akeba na ba piège ya ba vidéo akeba kolanda honorer Rwanda mais avant de ça stratégie na ye parce que Congo vous allez libérer na ba vidéo te mais Congo vous allez libérer soki toza na pays monene lokola Angola na mokongo na biso to signer ba accord na Angola to libérer Congo donc ezala ki breaking news alelo on dirait qu'il y a Salford Studio Proverbe 30 à Zalaki Kopé Sabino Basangwa Congo breaking news Yesu azali nkolo bye bye for now merci. Ok. Yesu azamkolo. Merci. Motopamba Shop. African Shop na Manchester. Vous en avez pour ça Rolia, vous en avez pour ça Romela. Nyon Soali Awa, Gloire Afrique. African Shop. Ouais, nakata sako ezana nyonso. Bato bafana na poto ba va valer la sako ndenge za. Nazoke nango Paris ba mbila baboyi na kota na en avion. Ezongaki. Boye boseto na mal sous ba boya bango. Ouais, espèce de espionnage nango. Ozo solo là, nazo enregistré yo awa. Ezokene donc tout ça système espionnage siko. Ebi ndenge memela ko yo ma bosa na. C'est ça. Ta. Bon amoyeke kenezo.
Ozana Manchester, olingi kolia biloko Afrique, biloko ya mboka, kolia komela kota na motopamba shop. Esika api proverbe 30-30 azana kaye ayaka azwi ndenge alingi aufuta mokolo azwa mbongo. Et bien solola bien no. Asolola bien. To supporter ya. Ouais. Ah, olobi to supporter ya. Ouais, handicap olobi faut supporter pour batabo baara. Azwi mo on a somi masanga bino boye bo défi. Après on va foutre un plus tard donc il faut te supporter. Et puis ça palette hein. Nous to bataka nene. Palette à communauté. Et la communauté pas ce qu'on a déplacé l'eau c'est tout ça. Mouta Jean Lobini. Ngana lobi kabato o ba yebi ngai gentil beaucoup. Donc il faut moyen ba ke a place aux alliés, nous tous fani place aux apamba, nous allons place ya solo, shop ya solo et pas ya wuli motopamba. Donc soko ye awa tant biso to fandi awa donc ça place ya solo. Biloko a bien zali makambo tu ya bien zali awa. Nous avons on dirait qu'il y a Sentinel TV na Manchester na epai ya African Shop esika wapi toyaka kosomba biloko ya kolia Afrique. En tout cas na félicité bandeko nyonso to baobundela mboka baoyo baoloba mpona Congo baoyo bazali bongo babundela mboka Chatumba bomoni bino moko abini eloko oyo pe asengi na basi nyonso tu oyo abotisa atia basimi baya na bana pe apesi bakombo ba pasteur oyo bamvuta ye pe encourager dans le mal. Wana eza sous dossier na biso te parce que on reconnaît l'arbre par son fruit. Dossier na biso makasi ali que ne mwana nseme atikala jamais kosenga na peuple congolais babima libanda mais alobaki ye ako frapper Kabila. Ne mwana nseme atikala jamais kosenga peuple abima libanda mais alobaki ye moko ako frapper Kabila. Alobino ba o nyonso bobimaki libanda bozali bongo ba envoûté, bozali bongo bata ba problème pe bato nyonso bakomisaka ne mwana nseme na honorer Rwanda bana ba problème na mutu baza ba faible en esprit. Ba problème spirituel to ba problème moko ya koloka ba luka ba benga proverbe 30-30 na numéro na nga pour na délivrance. Merci André qui à Manchester na couloir o ba benga couloir ya Manchester. Breaking news Yesu Nkolo. The people in Congo, you are genocide. The Congo people suffer because of you and Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, that's true. Need you here. This is a liar. He's a criminal. United States can kill me, they can put me whatever, but this man by here is a genocide. He kill the people. They bring people, they rape women in the Congo. American people supporting the criminals. They kill 15 million people in Congo. Our mother rape. The young kid kidnapped. You can believe that when they do to your son, to your child? These people kill the people in Congo and you call them here to kill the people? More than 200 million. And you call the police. We think we care about police. And is the resort. We care about our mother, our children, our land God give us. These people, they kill the people and come in 2006. It's not from Congo, it's from Rwanda. They kill the people. And you guys support him. You think 15 million people die in Congo? And 3 million women has been raped since. And you guys support these people. You want to touch me? He was in the parliament. You think we scare police? His If you are so popular, how many Congolese in the room to support you here? Where's the Congolese? How many Congolese in this room to support you? If it's a Congolese people. If you're Congolese, how many Congolese people in this room to support you? We come here to stand up for this idiot monkey, stupid. He killed 15 million people in Kabila. We come here to stand up. Genocide. Democracy, we come here to stand up for the people. You did that. Come with me. Congo people, we don't need this man in Congo. How many of your people need to support you? How many? You'll be just in your family. Trust me. Sir, if you don't leave, I'm calling the police. You can call the police to arrest me. For my country, I'm going to die for my country. Like they keep 15 million people. For my country, I'm going to die. To evacuate your room. Okay. If he doesn't have whatever you can do.
Whatever. We don't need these people in Congo. It's a big genocide. I need everybody to evacuate the room. Thank you, sir. Thank you. We cannot live. On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamerhe venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Toi, tu es Congolais, toi. Ne me touche pas. Toi, tu es Congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Il fait ta identité. Aussi mangaïté. He's hard. Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter. Nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Bomoko.